Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. yango akotaka koma monikere ezimbisa ba parti ya banzoto maladi ya motema ezimbisaka mwa parti ya banzoto. Voilà, akotaki na ye koma mpe abimaki akomi na ye mpe nzoto makasi. Sansi ya vie ezalaki su na bomoi ya papa na biso te po maladi elekaki. Mais ya ndeko na biso Suzy, ya petite sœur Suzy epesi passe makasi. Si on voit Suzy, on voit Thérèse. Si on voit Suzy, on voit Thérèse. En fait, c'est ça qui est nini.
problème na ye na Thérésia tomesana na biso toswanaka moi incompréhension to moi bobungi ya maloba ezangaka te mais ya liwa nde epesi pasi ya liwa te Thérésia kuto bango mibale balapanaka bayeba kosolaka ntina liwa me bafungola mitema basolola bonga mnalekaki ka na émission nalobi naleki mpe so nasengi pardon azalaki nde na problème na nga te towelela mpe eloko te donc nga na problème na société sauf ke nga nalekaki kaka na tv napesaki exemple moko me exemple wana ebetisaki libako naleki nga moko mpe ka bisika oyo nabebisaki nake mpe soki korepare ka wana bafingaka ye banda obenge ndoki totala émission moko aleka ye moko abike bacollègue na mosala babenga ye ndoki nga suzi alokanga te akanga nga na eloko te nakanga ye mpe ndoki te bisika azoloka namona mpe eloko mona nzoto na nga te oyo soit nake na église bapaster bayebisi ngai eza suzi donc moyen na confirme oyo bato bazoloba esa te nga Thérèse ya déjà basolola na suzi mais balingai so kolakisa ngo na public te suzi mpe ntango mo bamaladi bandi abengaka Thérèse abi naza na mposa tosolola Thérèse yanga nde naza nakufaki nzambe azongisinga Thérèse abe okufa te ta nawe eza nano okufa mikolo nasusi bantu tazoyebisa azoswa na Thérèse na telefone Thérèse yanga nakufaki mpenza nzambe azongisinga vi na ezoya tosolola Thérèse abe okufa te susi ntango azobela asalongolaki ne barankini wana na bato ndenge moko alobaki amona akufaki nzambe azongisi na vi nzambe azongisaki ye na vi mpo aya koreparele mosu baerreur mosu azalaki na suzi azalaki so na rankini na moto te wana bekomi baleson di bato anketo bato azuwa suzi atiki bana suzi aboti te tala kamera na lingo sola na ndeko Thérésia sala neti ozolingo réparer likambo moko na Thérésia na oyo ezolobama lelo ata mpo koyebisa mama Thérésia nini ma sœur Thérésia na oloba nango kaka boye oza na matoi me ozoyoka te kanga matoi lela sœur na yo collègue na yo ami na yo oyo bozalaki bien bolekisa babon moma ebele na suzi bantu en tout cas lela ye soki mpenza nzambe akosunga biso arrêté na mémoragie oyo ya bacomédien kokufaka chaque année et puis comédien moko te faza mibale ezosala malamu te ekomi kobangisa ekomi na kobangisa kose pose baquestion nzambe eza nini révélé biso ata bachose caché oyo toyebi te soki mpe baconduite na biso soki mpe bacompo awa te ntango naza na lemba nabengaka susi na bileki na ngai yaka na posa tosolola epuis oyebi likambo naningi natuna petite sere ayaki na ndako tolie ye alingaka na ye mwa kopo na ye ngai abie biso toseka na ye tolobi pombe ni chakula to na kiswahili mpo nga na susi tozosola mingi swahili ata soki batie biso tozojoue leki na kulu tozojoue mingi swahili ye abengaka nga wa kwangu nga nabengaka ye pe nani moloko wangu to tokendaka na ye bongo ayaka na ndako avandisaka ye mpona problème ya ndeko ye na ndeko ne Thérèse oyo tosololaka na ye nayebisi ye bisika bato basangani diable alingaka kaka apanza diabolo alingaka bato bayokana te yo na Thérèse ya boumeli botambola bolia bolala bomela bokabola bosepela donc babilo baintimité na bino mosusu nga nayebi te oyo nga nayebi kaka ke bozalaki bien si on voit Suzy on voit Thérèse voir même Karine Manessa napesi ye mbote Karine Manessa azalaki soki azosala koli ya Thérèse fa asala koli mpe ya Suzy baza lokwa bamapasa kutu nzambe donc nakoloba nao kaka lela serma oyo bato baoloba tika bango baloba mpo matanga bacomédie ekomaka chaque deuil elobaloba ebandaka na bacomédien ti ekende kozwa bato misusu basource ezalaka biso bacomédien en
tout cas courage. On présenter ma condoléance nanga na ba comédien nyonso ya RDC au tobungisi être cher na biso o azala qui vraiment cher pour na biso na komba Suzy Band. Suzy atiki bana Suzy abotité. Suzy abotité. Alors moi na mwasi tomoni bazobenga kombo nini abosani. Bon, ako boko la pe bana bandeko na na famille ya Suzy ye mto azali responsable. Ah bon? Même le pan on a bangwana vraiment c'est elle hein. To tourna kuna Suzy apesa le pan wana to tourna banjoni ebele vraiment yinde azali responsable. Ako boko la bana bandeko na ye o boko la pe bana c'est simple. Donc moi na mwasi aza mwana na été. Suzy abotité. Ok, Suzy abotité. Alors dernier film maman Suzy et Zaki Nico l'entendait au talaye à outil hôpital na coma pour te que pour ma collègue Zaki a mort vu mon mandat pour expliquer biso marami sa moni vraiment Zaki passe makasi mais à kolobake avant ba film fois banda avant que tout ça une émission à la film maman ba bingisa qui après à opeso film mususu mais toujours que Zaki film ya sila ndé film né suka oyo à tourner qui mais éviter est-ce que maman toi par exemple idée à filmer à souka ndoko Suzy c'est nana idée te na éviter ok comment ni filmer so ngamona na kati osana idée mais ko ngana tourner te nana idée te pour ngapi na tala ka ba film o ngana jouaki o ngana jouer te na tala te bon souvenir ndeko regarder des années bon souvenir ezaka to vanda batan ebele azali ki wa respecta kinga azali ki oyo a considérer kanga azandeko pananga azandeko c'est ma sœur bon souvenir ezai et to lia to mela donc to sepela to sakana Suzy azali msu soka uti Chine ye yaya babilo kwa tai no na ye nango ça va azali na petite ne mo je crois azali mo na groupe azoti ndaka yemi nga bitindela nga mwana ya na mwana. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-Ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.